Yawe nzambe na nguya tozongisi matonde pai na bino na bolingo pe mawa bomonisi kati na biso ko batela biso butumo bemba lokola bawei kasi bolingo pe mawa babino bomonisi biso tongo na sika kasi na tongo yango tomimonisaki biteni misatu na baye bazongisi milimo epai na yo baye balali na mbeto na maladi na mikakato na ndenge na bisika pe biso tomimoni kolongono kasi nzoka nde eteni papa tozali na posa liloba na yo liloba lioko oye kopesa kimia epese pemelo ya kimia na baye bazongisi milimo na baye balali na mbeto na maladi na mikakata na bisika na mpasi ya ndenge na ndenge oye kokambola ekosikola ekonetola ekopesa kimia pe biso tomimoni kolongono nzoka mingi etondi kati na biso ya mpasi kasi bolimbisi mpo ete so tozali ya kokoka te mingi ngai na mabwasi nafukamisi batata bamama na eleko oyo olakisi biso ete solo ata tokomi na suka na mire kasi tobelela yo tata na nguya nyonso kofongola isi mpo na biso mpo ete tokoka koleka yango wana nkolo nde ezali elike na biso ete malgré mouka moyini kasi toza na kobanga te mpo toyebi ete toza na oyo azali likolo na nguya nyonso papa merci na opportunité oyo tango oyo tozali kobanda programme tosengi bobelema wape bolingo bwa bino bopesa biso motema ya molimo mato ya molimo miso ya molimo toyoka tomona mpe tobomba tosalela mpo ete mokolo na suka tokoka kozwila yango lobiko elike na biso ete programme nyonso ezala se na lotomo na bino mpo ete biso bana na bino tokoka kobikisama na maa mpe bolingo bwa bino nzambe tata nkolo yesu tata molimo santo tokosengelaka maso mpe tokozwaka amen soki tomoni tokotanga na kombo ya tata mwana mpe molimo santo nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na bawombo okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te okosalela ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola to na se na mokili te to na mai na se na mokili te okokumbamela yango te to okosalela yango te okosala mosala mikolo motoba pe na ye te pe mowombo mwasi na ye te pe na ye te soko eloko nini ezali
Boma oye. Oye. Boma oye. Oye, oye, oye. Des marins de l'église. Nakombo tata ya mona pe molimo santo ya liboso tozongi sivila mbote. Ya solo lobi tozalaki na bino boyambaki biso malamu lelo lisusu ndenge moko. Donc tokoyeka kopesa bino merci na bolingo bolakisi epai na biso. Lingomba oyo etongami na bolingo ezalaki lokola réseau moko oyo bato bazalaki na bonne volonté basangisaki bango nyonso basimbani bango nyonso ale batongi eloko tobengaki kintwadi e ndenge toloba yango ntango nyonso c'est grâce ya bolingo bakolisaki na kati na bango oyo biso na lingomba tobengaka bolingo ya 56. C'est grâce à bolingo wana que tata nzambe ayokelaki biso apesaki mokili na biso indépendance parce que na nsima ya bolingo wana tomonaki ete mamwilaki et puis na 59 wana makambo nyonso ese bouleversé ti toyei kozwa indépendance ya mboka na biso. Donc indépendance wana euti na bolingo bato balakisaki ndenge basanganaki kaka e bolingomba na biso nyonso etongami kaka autour ya bolingo e soki lobi mpe tolingi ete tomema kombo ya papa Simon Kimbangu na mokili mobimba soki tolingi ete lobi tokoka koteya mokili choix eza te il faut kaka na katikati entre biso tokolisa bolingo makasi po ete likambo wana ekoma possible. Bisika bolingo ezali te tata nzambe azalaka te, bisika bolingo ezali nde bisika tata nzambe azali. Pamba te na kotala boye ya solo ndenge nalobaka mpe na Kisasa chaque coin ya baveni na Kisasa komona baeglise église boye opusani boye église ntango mosusu avenu moko parfois komona 4-5 églises na mwa avenu moko kaka ya mokie. Donc na milonga biso soki ezalaki kaka mpona baeglise soki ezalaki kaka mpona baeglise na binde mboka na biso bato bakokolela mpasi te nde milimo ya bana ya mboka oyo ekoki kozala kotungisama te parce que baeglise eza ebele se multiplie ekomi ebele kasi au contraire malgré baeglise ekomi ebele ekomi kama kasi omoni on dirait que mpasi so ebakisami kolela ko baza kolela lisusu encore plus bato bazali kolela nzala bato bazali kolela misala bato bazali kofutela bana classe te bato bakomi na bapasi bamaladi aomelakisi maladi esilaka te malaria eza kozongaka o malaria o typhoïde asali traitement mobimba un mois après bakei susu malaria ezali kaka wana na bunzoto ebongo na molimo combien de fois komona na nzela na bavenu moto akoka papa na nde kotambola mbala mona oyoki mpasi na lokolo nazwi mbaso me mbaso wana kotala na boke ta mosusu mutukutu bayebani te me mutu moko ake kaka kolokota kisi na ye mpona ameka kaka ameka batala zonga boke mo na nzela mutu oyo akoniata yango soki na molimo oza makasi te soki oniati eloko wana mpasi ezwi. Donc na molimo na nzoto nyonso ezali ya kotungisama yango tolobi soki ezali kaka likambo ya mangomba nde nandimi te ke nde mpasi ezali te nde moto akolela lisusu te parce que ekomi ebele ezali partout. Donc ezali likambo ya lingomba te parce que lingomba baeglise ebele ekomi kaka façade na façade bakomi église de Jésus-Christ ou bien église de nani boye ou bien église boye ekomi kaka façade parce que au fond na kati soko kundoli malamu eloko ya kibonzambe bazokoka lisusu kosala yango te parce que basigne ezali elakisaka bisika kibonzambe ezali soki na kati ya bato boyokani ezali te koyinana jamais nzambe akozala bisika wana soki na kati ya bato kotongana kosala na nzambe akozala esikana te. Comment yo tozali kosambela yo tozali kosupose kosambela nzambe oyo asali mokili oyo asali yo na ngai oyo apesa ko pema pe bomoi oyo apesa ko souffle de vie mikolo nyonso soko olali ntango avant olamuka azongisi lo pema na bomoi na olamuki pe omonani motu. Comment nzambe oyo wana biso ngana oyo tozali koprétendre kosambela mais soki pasi eyeli biso okomona tokende na panganga kisi boye mpona talela biso soki nani ezosala biso mabe boye. Comment yo moto ozosambela nzambe ocheliki epai ya nzambe osuka na ndako ya nganga kisi? Ça n'a pas de sens. Et vrai etumba na biso vrai etumba bana nzambe yango wana
tant que tokozwa nzambe te totya na centre ya vie na biso tant que tokozwa tata nzambe te tokomisa ye solution makambo na biso nyonso ke tokobanda osala recours na satana de temps en temps mpona kozwa solution bobanga na bino te basolution ekozwama nango te yango tomona multiplication d'église kasi multiplication de problème mpe elandi c'est ça difficulté na biso il faut toleka étape wana tokóma na étape oyo ya koloba ete ok tozwi tata nzambe tozongisi ye na centre ya vie na biso bana ya pasi moki mbango la référence c'est papa Simon Kimbangu c'est clair donc kozwa papa Simon Kimbangu kozongisa ye na centre eloko nini papa Simon Kimbangu ateyi biso eloko nini bapapa bamvoila bateyi biso eloko nini batikeli biso comme bagage comme héritage c'est ça oyo faut tobundela tolingi tobongola mokili oyo oui c'est possible que tobongola mokili kasi tokobongola ngo na maloba te tokobongola ngo na bizali ya mabe te na kofinga te na kochola te na koyina te tokobongola mokili oyo na exemple ya malamu ndenge toyokaka bolingo ya 56 ebongolaki mokili epesaki biso indépendance biso mpe ifo tolekela na nzela wana po ete tata nzambe na mawa na ye akokanisela biso mais donc faut tozonga na logique ya bolingo yango wana nde eloko ezali kokangela biso vraiment tokokoloba ete toye elakisi biso bolingo topesi bino merci na ndenge bosaleli biso mais bitumba ya mwana ya nzambe ezali ya mokolo na mokolo yango tosengi na bino mabondeli na bino bozali awa okota mabondeli makasi po ete reste ya séjour na biso eleka na malamu bisika tokolekela ezala malamu tata nzambe akompagne biso pamba te bisika bana ya nzambe basanganaka tobosana te ke satana mpe ayaka akozala mosika te akoya kotungisa biso ntango problème ekoti na lingomba ntango barésolution eye ale bakomi mikanda oyo bakokomela biso mikanda babengani papa Charles na centre d'accueil bisika ezalaki babengani papa José na monga fula bakomi mikanda babika partir ya lelo bozasu na droit okende kosambela te avant bosambela fo lettre moko toko nkambe koma lettre mpona bokende kosambela et puis comme mutu nyonso akoloba kake makila nyonso apasi Simon Kimbangu donc toyaki 26 na temps mpe so bobika 26 égale à 1 ozasu na droit kozala na lingomba ntango makambo wana nyonso ekolandana ya solo ntango totali boye oyo ekomi problème oyo ekomi problème ezali épreuve moko tozali kotraverse bato oyo babenganaki liboso mais lingomba etambolaka boye te biso bateya biso boye te ale bima babengani mais makambo eza normal to eza kolekana tokobenga kanda ya bapapa bima babengani bato wana baye kosangana bakomi bayebi pa ya kokende te baye kovanda na monkoto na biso parce que biso comme bapekisa biso tokende osambela tofanda na dimanche tokutani na monkoto tosambeli na biso entre biso epe esili tozongi na biso na ndako tobanda kosala bongo bato mpe babandaki kobenga na place okete bango nyonso bakoma oya na monkoto ntango bato babandi oya na monkoto tomoni bato bandi osa parce que bana 26 à moins que ezali peut-être ntango oyo nde nini mais na ebandeli bana ya 26 nyonso oyo bayaki na monkoto bayaki parce que babenganaki bango na centre parce que bakokaki kovanda na bandeko na biso ya 3 te yango wana babengani bango place okende eza te yango bayaki na monkoto donc monkoto eza lokola monkoto ekomaki lokola refuge lokola oasis moko ya bato nyonso oyo babengani mais ntango bato baye tomoni bato bamindi koyo bakomokoma mebele mokolo mosusu tozalaki na kati ya ndako ndenge kati na kati ya salon tosali programme na biso ale tobandi na biso kosolo toyoki mwa makelele moko na libanda tofungoli ngai na ye na fenêtre nabendi rideau natali namoni bato bavandi baotala na bango télévision parce que même programme yanosala matériel bato baye télévision eza na ngwana baotala na bango RTK na suka basali bondeli nango bakei biso toye nafungoli fenêtre namoni bato wana bato bakomokoma mwa ebele ntango namoni natali tata moko avandaki azalaki na bato avandaki azotala télévision ntango nafungoli rideau mwa seconde kaka namoni ya baluki atali ngai ntango miso na ngai emonani na ye boye elongi na ye change elongi na ebongwani namoni elongi moko bizarre
bamona zongi nga bia nkazi wana ye awa abisata na ye siko biso to sata na kuta ko koluka nini awa mwa groupe amukebo etozali awa oya église amunene tikali kuna bongo ya ko kabisa aza dedans. Donc ça veut dire que bisika nyonso bana nzambe basangana satana azaka mosika te, il faut aya po ete aya kopanza eloko moko esalama te, parce que melobaki bato oyo baki kosala nini kuna, eloko nini baki obongisa kuna tokena totala eloko nini bazali kobongisa. Ntango tolobaka likambo oyo, ntango tolobi yango bato mosusu bayoki bato mosusu ate bapapa baza koexagere ndenge ni satana koko ya koto. Elekaki quelques années, je ne sais pas combien d'années, peut-être ma papa les met na boko koyeba. Ti tango papa na biso ya kolobo, ngai batinda nga kaka kotinda. Taki na papa moko ayaki na azaki na biso na monkoto. 6 ans. 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans plus tard, papa wana azongi na 3. Tango komi na 3, bazo pesi basali interview. Tango batie micro, yoka liloba bimisi. Alobi ngai batinda yenga kaka kotinda. Na ya kotala nanu soki likambo yango ezobongama wana. Tango nakomi natali namoni eloko moko eza nango te, bayokanaka na bango te, mpe makambo yango mpe ezokende nango kaka ndenge wana. Yango wana mission nange esili nazongi na ngai na maboko ya papa. Nani atindaki yo? Omoni yango likambo nzambe abongisaka toujours pour que trace etika mpona boyebaki liloba elobamaka. Liloba elobamaka ezalaka na nzela. O wana ezalaki nango parmi bana ne oyo batindaka. Donc baza na bango oyo bayaki kaka po ete baya kosabote mosala ya papa Simon Kimbangu, po ete ntango tata nzambe adetourne attention ya bato atindi alibino bokenda no asobi kosala mosala ya solo. Ntango babendi biso bongo bango tata nzambe abimisi anobimisa moko poasa po ete ngai na yo oyo tozali baponami mpona tobosana te ke tozali na se ya elaka, mpona tobosana te ke tozali bana ya promese, po ete biso tobebisa te, biso tokweyisa bendele te, biso tosimba likambo ya papa Simon Kimbangu tomema yango ntina suka. Etumba na biso etumba ya yo na ngai yango wana yango tosengi bino bolemba te, mabondeli makasi po ete tata nzambe akompanie biso oyo nyonso etikali kosalama. Likambo na likambo ezalaka na ntango nango, ntango ya komela ezali, ntango ya kolia ezali, ntango ya kolala ezali, ntango ya kolamuka ezali. Donc likambo na likambo ezali na ntango nango, ntango mpe ya kosala oyo tozali kosala yango oyo. Donc bino boakompanie biso na mabondeli, tata nzambe mpe apesa bino kimia, apesa bino na banzoto na bino ntina milimo na bino kimia oyo ya ye oyo omelaka toyebi ete ntango tokozongela tokotelema 1 minute avant tocontinue tokozonga ntina matadi mpe tozonga na biso kisasa. Et mpo na biso accomplissement ya likambo ezalaki nécessaire, ifallait esalamela ndenge wana. E esengo ya ngai na yo ezali ete toparticipe na kati ya eloko oyo tata nzambe aza kosala, na kati ya bouleversement, na kati ya bapion oyo aza koplace esika ngai na yo toparticipe. Mukolo wana oyo tokozala na besoin na ye tokoutilize comme argument. Obi papa ata na ntina ya le 7 juillet 2018 tozalaka ata na ntina wana papa kanisela biso tanzama okangela biso motema te bisika wana koyebaki bana nanga bazalaki toyokani donc esengo bana nzambe ezali ete tata nzambe ayeba bango moko na kombo na yo, ayeba biso, ayebi ngai, ayebi yo, ayebi kombo na yo, elingo lakse ete ntina likolo kombo na yo ekomami na mokanda ya bomoi tosukisi bongo na kombo tata mwana mpe ya molimo santo. Amen.
entre Nzali Congo na moi. On a fait déjà combien de kilomètres? Nzila zambeni satana itale pasi zitu kelenza. Lelo yo biso na bino tokomia watomona na mboka ya mwana. Nasolo totondi na esengo pamba te ndenge na slogan na bino bolobe ezali porte d'entrée. Effectivement, pona kokota na mboka na biso il faut kokotela na mwana. Et lelo yo totanzama bongisi po ete biso na bino tokokozala bisika oyo. Ya liboso soki toye na bisika oyo ezali pona komema bokabwani te, komema kanda te, komema makambo ya mabe te, au contraire. Biso tolingi ete kombo ya Papa Simon Kimbangu elobama na ndenge ya malamu à travers mokili na biso nyonso. Kombo wana tokomema ti na libanda ekokozala kombo moko tokopresente na ndenge ya malamu. Eloko liboso batei biso na lingomba na biso balobi na biso tozala na bolingo, balobi tokolisa bolingo na katikati na biso, tozala na boyokani pamba te soki tozali na bolingo, soki tozali na boyokani bisika wana nde tozali sur ke liboso ya Nzambe tokozala na possibilité ya kokende liboso na ye ya kosenga pe. Soki totali en terme ndenge nalobaki na bandeko na biso ya boma, soko ezalaki kaka mpona kosambela, soki ezalaki kaka mpona mangomba, nde mboka na biso tokoki kozala na pasi te. Pamba te ndenge tozali boye nazoyoka lingomba bato baza kosambela wana nsima. Na nsima bato baza kosambela. Soki opusani moko komona partout bamangomba ezali. Donc ezali mpona kosambela te. Parce que bamangomba eza ebele kasi oyo ya motuya basengi biso balobi au-delà ya kosambela il faut na kati na biso mwana nyonso ya Papa Simon Kimbangu, mwana nyonso ya Nzambe akolisa bolingo na kati te, parce que bolingo kaka mte kosala différence entre bato baza kosambela na bato baza kosambela ya solo, parce que ezali deux choses différentes. Yango wana biso tokoko tinda bino kaka bokolisa bolingo na kati na bino, tokoko tinda bino kaka bozala na boyokani
po bunda po ete oyo nzambe ezwa place na kati ya bomoi na biso ya nzambe nde ezala na place oyo ya satana ezala na place te tobunda po ete oyo ya malamu yango nde edomine oyo ya mabe edomine te esengo na biso ebandi nde wana esengo ya mondimi ebandeli nde wana donc esengo na biso ekozala ete bana ya papa Simon Kimbangu nyonso tozala réseau bana ya papa Simon Kimbangu nyonso tozala lokola filet biso nyonso tozala bomoko ya kosimba na tosimba na biso nyonso po ete tokoka kolonga Satan soki tokangani te tokei mutu na en ordre dispersé kolonga Satan ekomi impossible yango moni tozali kobunda tozali koteya po ete bana ya papa Simon Kimbangu tozala bomoko tozali koteya po ete mokili na biso biso nyonso bakongole nyonso biso nyonso tozala mutu moko tozala na elobeli moko tozala na etaleli moko wana nde tokoki espere ke mboka na biso ekobonga wana nde tokoki espere ke bandeko na biso na Angola ekobonga ndenge wana mpe tokoespere ke na Congo Brazzaville ekobonga basengi biso bolingo bolingo kaka mpona bakimbangiste te kasi ezali bolingo mpona mokili na biso po ete kotombwa po ete bapasi na biso esila toza na choix te fo tosala sacrifice wana ya bolingo soki tosali yango te elongo ekozala ya biso te yango wana ifo toteya tolakisa image ya kitoko ya papa Simon Kimbangu po ete lobi ngai na yo tozala capable ya kokende koloba na bato ya libanda ke ya solo papa Simon Kimbangu azali nzambe soki tokoki kolakisa image ya kitoko te mpo na biso ekozala na biso pasi yango tolobi kaka eza mokolo ya liboso topesi bino merci na ndenge boyambi biso tozali na biso koleka toyeka kokutana na bino topesa bino mbote tokende na biso donc likambo eza nango te biso toyebi ete bisika bino bozali bisika bana ya papa Simon Kimbangu bazali papa Simon Kimbangu mpe azali donc toye na kimia toyememi kimia toye kopesa kimia po ete bana ya tata nzambe bisika nyonso bazaleli bakoka kozwa yango soki ekolekela par yo soki ekolekela par ngai soki bato bazwi eloko ya motuya wana elonga ezali ya tata na biso lipamboli ezali ya biso yango wana nde mwa likambo tozalaki nango ya kopesa bino na mokolo ya lelo yango wana tika ete tata nzambe akitisela bino mbula na mbula ya mapamboli apesa bino ezangi bino banzoto na bino milimo na bino ekoka kozwa kimia na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu nde tosengeli nyonso amen.